show na quelle réunion et dit mon cher Boras l'animos cercle musique l'ombier Mutualité Bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi Okuma Okamba Bana Saint-Paul et papa au fleur Okuma Biso Bana Saint-Paul Toponi o papa Tolingi Boboto Tolingi Boneko Tolingi Esengo Tosengi Lisanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi balandi radio Lisanga pe matondo na bolandi na bino ya radio Lisanga chaque mardi, chaque jeudi de 19h à 20h ndetozana bino boy uboko kezwa bino skitenge Radio Lisanga Salimina Fondation Lisanga point de soutien congolais pa balingi ko eba mingi bokota na www.lisanga.nl nde pokwa lelo tokosala be ndenge tosaka na bomesano tokoka ko pusana bo pembeni to sola maye to moni poto sola na pokwa mwalelo tosala beboye nde likanisi na biso likendeke mingi na baibanso oyo bako kweyaka na bambeba ya bato na leta na tango bakosala mosala na bango mabe pamba te radio Lisanga yango ezali radio esalemi na Fondation Lisanga Certain Lisanga Congolais Standpunt na tina ya koluka ete bomoto etosama na mboka Pays-Bas tofandi pe na mboka République démocratique du Congo kuna touta yango wana tosalaka ete tolobela makambo tokomona ete koke malamu te mpona tina na bato nde tolobelaka baye bango moko bayi na makoki ya komilobela te nde tokolobela bango po esala ete na ntango oyo ekokweyelaka bato bazalaka oyo bakolobelaka mpe bango tozela kaka te soki bebeli biso moko mpona ntango wana soki mpe moto ayi te oyo akolinga kolobela biso oyo mpe akolobela mabe na mokili akozala susu te mpe bato bakotelema te mpona kobundisa mabe na mokili aye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Bandia do Lisanga ndenge to lobaki to jongi lisusu na mpokwa mwalelo pokwa mwa mokolo mwa mardi 5 février 2013 oui mikolezo kende mbango tostokomi le 5 février 2013 nde yango wana to koluka pena pokwa lelo to salete to kabola masolo na ndenge oyo tomoni ete ezali na ntina ekabwama na pokwa mwalelo toko
sala mpe ndenge tolingaka mingi kosala po totalaka mpe mayema koleka na mboka Pays-Bas, koyeba mpe lolenge kani bakambo makotambolama na esika oyo tofandi, pamba te basusu bakomwaka ata mosusu babilili misusu ekoleka to bafandi na bisika bafandi bayebi te makambo nini ekoya ekosalema, ata mosusu mpe monoko nde impasi. Yango tosaka boye mpona kosala ete tokoka kopusa mpe bansango penepene ya baye ba biso. Tokoyebisa bino likambo moko likobongisama awa na mboka Pays-Bas. Yango ezali likambo oyo etali ba province, ndenge ba province ezali awa, ezali na bamboka misusu awa na Pays-Bas oyo bazali kotala lolenge kani basangisa yango po epesa province moko ya monene mingi koleka. Nde na kati na baprovince wana ezali na Utrecht, aza na kati po akota na kati na province ya monene wana. Ye kuna na mboka Utrecht mokongo alobi basilaki kotala makambo na bayebisi koyo kuna na politike ya Utrecht, nde bango bamonaki ete esengeli na ino koleka na referendum mpona baye bafandi na mboka Utrecht bango moko pona bango moko baloba soki balingi mboka Utrecht ekende kosangana na bamboka mosusu po esala province ya monene mingi, to balingi komona yango lolenge wana te. Kasi wana ya ezali nde likambo oyo tolobaki bwe po ezali mpe na bandeko na biso basusu bafandi na mboka Utrecht mpona bango mpe bayeba ete makambo nini ezali koyela wana na ntango oyo bakopianga bato mpona kokende na referendum, baoyo bai na makoki ya kopona mpona bayeba likambo oyo ezali kobongisama kuna ezali lolenge nini. Ezali pe na ntina ya koloba lisusu likolo na likambo oyo ete ntina oyo esali ete bakende koloba po basangisa mboka ndenge wana po epese province moko ya monene. Ezali mingi likambo litali crise économique oyo ndenge ye kobeta na bamboka oyo tozali nde bakoluka mpona kodiminue badepense ya l'État. Ndenge pouvoir ezalaki mingi décentralisé, bakomi kobende yango mingi kocreye bacentre ya pouvoir ya minene mpona kodiminue banombre kaka ya bafonctionnaire te, kasi ezali mpe ya bato oyo bakozwa bafonction politique mpo kosala ete mbongo oyo ya dépense ya l'État ekita. Yango wana basilaki koloba ete baluka kosala oyo bango bakobenga meja province, do province moko ya monene ekozala Nord Holland, Flevoland
na Utrecht. Boyebi Noord-Holland yali oyo biso tozali na kati ngumba Amsterdam ba sangisa yango na Flevoland yango ezalaka na balmere na kati batia na Utrecht po ekoma province moko ya monene mingi nde babengi yango Mega province. Yango likambo oyo ezali initiative ya parti politique ya CDA oyo ezali soutenu na VVD, SP, PFNDA, 5 na PVV. Na ba parti politique oyo bango nyonso basali sikoyo mpenza majorité ya monene oyo balobi ete esengeli na ino basala referendum kuna na mboka Utrecht mpona kotala soki peuple moko alingi mpona Utrecht mpe kota na kati ya Mega province oyo ekoma province ya monene esangana na ba oyo ya Noord-Holland, Flevoland. Nde na bobongisi oyo boyeba ete makambo mako mbandaka koyaka boyi po ye moko mpe ministre oyo ya ministre de l'intérieur zalaki mpe mokolo mwalelo kuna kosolola na bato ba gouvernement na tina na province yango bakolinga ete na 2015 yango ekokisama. Ya solo penza makambo kolobama mazali ebele oyo etali mpe mboka Pays-Bas tozali na ndenge makambo mako salema yango tolingaki mpe toloba lisusu makambo masusu oyo tomonaki oyo ezalaki mpe na ntina elobama. Tokoyebisa bino ete baye bakozala na ba carte d'autorisation à séjour oyo IND apesaka au service ya Pays-Bas ya immigration ete na mikolo mikoya ekozala na ba document ya sika donc ba carte ya sika oyo bakopesa yango ekozala na chip oyo bakotia photo digital na ba empreinte digitale ya bato na ba guichet nyonso tu ya IND basili kotia makoki oyo photo ekosalema epe ba empreinte digitale ekozwama. Elingi oloba boye ekozala nango lisusu na mikolo mikoya ekozala nango kaka nécessaire te moto ameme photo na ye po na ntango bakokoka kokba moto photo wana na bagishe ya IND na ba empreinte digitale na tina ya kotia na chip na carte ya séjour ya sika maso makokoka ebe kosaleme wana. Sikoyo ekozala mpe likambo na bato oyo bakosenga carte ya séjour nde nini ya koyeba ete esengeli amema ba foto na ye to amema te. Soki moto asali afspraak ndenge tolobaka na néerlandais, soki moto asali rendez-vous na ye mpo na ntina na demande ya carte ya séjour akoyoka donc bakoyebisa ye soki esengeli amema photo
photo passeport na mokolo ya ye azali na rendez-vous wana. Na ntango oyo moto akobongola mokanda na ye ya séjour, moto soki azali nango deja alingi abongola yango to abakisa so bikolo soki ekomaki na suka, bakosenga na moto yango aleke na guichet mpona bakwa ye foto na empreinte digitale na ye. Yango ekozala na mokanda oyo bakotindela moto oyo oyo akosenga baprolonge document na ye ya séjour. Nde bakoinforme ye mpe na kati wana soki sengeli akende na guichet ya IND mpo bakwa ye elili na ye elongi mpe bakwa ye empreinte digitale na ye na ntina ya kotia na chip ya document ya séjour ya sika. Penza toyebisi bino boye mpona basusu ta mosusu bazali komituna sikoyo bakomisi kosala boye lolenge kani. Toyebi yango tokesa bino na radio Lisanga ete paye basengaka ngunda awa batwaka bango empreinte digitale, bakangaka bango mpe bafoto, kasi oyo ezali su likambo nini ya sika. Ezali likambo oyo bakosala yango sikoyo na ndenge penza ya kotia yango na mikanda na bato ndenge wana. Toyebi mpe kala bamekaka mpe kosala bongo na bangunda, kasi na bomonaka boye tokoki mituna soki mpenza basalelaki yango na ndenge oyo elongo banaki basukisaki yango ebe na likambo ya bangunda kuna. Kasi awa ezali likambo na autorisation ya séjour mobimba na bato banso nde bakosala yango lolenge wana. Mpona kotalisa bino mpe awa ezali na bapasseport oyo ya mboko tofandi bakwaka empreinte digitale, batiaka yango na mikanda na chip na bango wana, batiaka yango esi esali mwa ntango uta baye kobimisa passeport ya sika, bakozwa empreinte digitale epe bilili ya bato mpe bakokoka mpe kokwango wana. Nde bakomi sikoyo kosala yango boye na bato banso. Yango mpe tomonaki ete tokoka koyebisa bino mpona koyeba ete ezali malamu mingi komibongisa soki odi mokanda wana, soki otangi yango ososoli yango malamu te, oluki moto oyo akokoka kosunga yo mpona kososola mokanda wana malamu, mpona kosala bozoba te na ntango oyo balobaki ete yo kende kopesa baempreinte digitale no bakpa yango na elili na okuna yo okei te, to na ntango na ntina na yo ezalaki nde otinda foto yo otindi te. Nde kozala malamu mingi kososola mokanda liboso nano oyeba soki oyi na ntembe oluki moto ya kosunga yo na bososoli mokanda malamu. Biso mpe Fondation Lisanga tozali wana tosungaka pe na lolenge wana www.lisanga.nl kuna ezali esika oyo okokuta badone na biso nyonso na contact ndio okoyeba lolenge kani okozwa contact na biso mpona tosunga yo. Balandi ya radio Lisanga tozali na bino na pokwa lelo nano ndenge toyebisaka bino boyebi yango ete toponaka mai tosolango na bino oyo tomoni ete ezali na ntina mpo esolama mpo esunga ete tokufa te na botsangi boyebi, kasi tokoba na bomoi na biso na ndenge elongo bani. Toko tika bino pe boye te
po ezali mpenza na ntina mpe tokende kosolola na bino mpe makambo masusu ya motuya mpe oyo ezali kozelaka biso nde meke nano tomela mwa soi liboso ya biso kokende kosolola makambo masusu oyo tomonaki ete ezali na ntina monene ya kosolola mpe na mpokwa mwa lelo. Bayebisinga bosa na mboka wana esiebe bana yango fanda na yo na mputu salama kamuma yo ngana zongiseli bango kongo kinoliwa na kobundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili ebo ikomona iwa ya moto moyindo ezali eloko pamba lelo batindi yo obo mandeko na yo lobi bakotinda mususu aya koboma yo bi mwana ozali na yo kaka lichanga moko ya mai na kati ya biliki olingo bongo la nini na kati ya mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakachwa mwana keba nzela wana etonda na balikama kasi na kangili kofi na peti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Kongo osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo opiso na bosongi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka Kula tukumine na mitano tozozela mukomboso asanga mokila bankoko baloba kasi tozanga kinini tozala kinini pona babongisela biso pole na molili makilezo sila teko tanga uta tata Lumumba mulele tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana pebo solo tokosami mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyoso ezala ngonga na ngobaso topesa mingongo pona mboka na biso toza bana mapele moko ndeko na ngata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonge beti biso baso tolamuka na pongi tosimanzela pona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kofongola esibeli pona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosongi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka nayoki kitia mokonzi enzinga mina banguna bacheli biso motambo na kivu pe na bunya bawele libo kita yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kobina bamisusu batinga mikaka na Biblia bakosi bango lobiko ko utapa masia ndoto baba bolozi ya Kongo epandakala Yesu ayate Lumumba kasiba yaye lingelo boeko ya heya yoka bana hoyo kingunde kembisa bongolo kola ndikaba nyangala kato yo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusana na likukumato ebibango tango yakotongezo umela malembe zobele metonga bowelela bola kisaboko kokotonga nango na mayele moto nyoso esengeli atosa mibeko mboka tatu mamu tolingula bakonzi na kiungulu osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosongi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka yeah check yaya Kwankolo banamai zabongo oeza yaya Kwankolo lupango banka lubela bango linga biso to yina biso kasi na katikati zate pona ka yaya Kwankolo ka yaya Kwankolo somo tuna mboka kitoko mboka na mboka kitoko koleka mboka poto tuyenda kizili pona nini
eza mabe ababomi 5 millions de Congolais monde entier efanda kaka nie kimia ata soso yango kutu eza na propriétaire Congolais bazoboma ye ti lelo basi koviole bango bana mikie 3 ans bazokoviole bango eza neti normal na Congo ya biso wana oyo bazokogouverner eza neti oyo babenga nini ira ya awa c'est comme si l'IRA de la Grande-Bretagne gouvernait le Congo ou gouvernait la Grande-Bretagne. Ira azali interdit à gouverner la Grande-Bretagne. Ira ya Congo azoko gouverner Congo. Et kaka le bango kaka oyo bazoko koloba ira ezali mabe to eteya eza mabe kaka bango balingi ira eteya et gouverner Congo na biso. C'est un peu ça pour faire comprendre les choses. Donc complot international ezali bana Congo bola la té. Alors tout babo ezali risque pour la vie nangai. Mais pour na Congo, j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Bandia do lisanga bosuete to keneko koba pena masolo misusu tolingaki naino to talisa bino mpe likambo lie oyo etali mboka Pays-Bas awa pamba te ezali mpe na ntina to pesa yango esika na mpoka malelo yango etali likambo ya regroupement familial ndenge toyebisaki bino mpe na mbulo moleki ete a partir ya le 1er octobre yango ebongbanaki mingi likambo ezalaki kosala regroupement familial na sens large nde balobaki ete bakomisi yango ebe moke yango ekomaki kotala ebe papa mama na bana na ntango oyo bozala baye bobalana soki bobalana te ezali ebe kozala partenaire boye mpamba yango baseki kokata à partir du 1er octobre 2012 esalema lisusu te na ndenge ya regroupement familial kasi tozwi paysage politique mosusu awa na mboka Pays-Bas uta élection na parlement esalemaki na suka mbulo moleki na ye kokotisa gouvernement na suka mbula esali ete mibeko mikozongaka nsima nde tolingai mpe toyebisa bino ete mobeko yango oyo mpe mojongi nsima bakotala lisusu lolenge wana te ejongi na lolenge ezalaka liboso soki moto mpe azali mpe partenaire akoki na ye mpe kosala demande de regroupement familial sikoyo bademande oyo ekotaki avant le 1er octobre donc bademande ekotaki le 30 octobre to na nsima wana bazali kotala yango na lolenge oyo mobeko mozalaki le 30 septembre toloba donc bademande ekotaki le 1er octobre to na nsima le 1er octobre bazotala yango na ndenge mobeko mozalaki le 30 septembre c'est-à-dire ndenge bazalaki kopesa baregroupement familial na sens élargi ya famille donc ezala na bazali ebe bapartenaire kasi bazali bamarie te ejongi ndenge wana bakotalela yango bon pamba te mpona kojongisa mobeko nsima ekosenga mpe modification ya politique na bango ya baétranger yango ekozwa mwa temps mosusu na libandeli ya avril ya mbula oyo tozali nde ekokotisa nde bakokotisa mbongbana wana na bamikanda kasi makambo mosusu oyo ebongbanaki oyo baboyaki basalisa nango regroupement familial lokola politique na bango bazalaka nango mpona bamibange ouder blight oyo ya famille Bezouk yango balobi ete ezongi nango nsima te etikali ebe na lolenge oyo basilaki kokatula yango na mibeko mpo basalela yango su te na ndenge ezalaki liboso na sens élargi.
wana nde ezali likambo tolingaki po tobakisa na kokabola na bino lisusu na makambo maye mazali koleka na Pays-Bas otomaki ete ezalaki na ntina mpenza tosola yango na bino na mpokwa mwa lelo. Tozali kokoba, oui, tozali kokoba na radio Lisanga pokwa mwa lelo, pokwa mwa mardi. Nde tozali mpe na mwa pokoso na tekniki yawa tomeke totala soki mbala oyo tokosungama. bayebisinga bosa na mboka wana esiebe bana yango fana na yo na mputu sala makambu mayo ngana zongiseli bango kongo kino liwa na kobundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona liwa ya moto moyindo ezali eloko pamba lelo batindi yo oboma ndeko na yo lobi bakotinda mususu aya koboma yo mwana ozali na yo kaka litanga moko ya mai na kati ya biliki olingo bongo la nini na kati ya mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakachwa mwana keba nzela wana etonda na balikama kasi na kangili kofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Kongo osembo na kimia pona Kongo Kongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka Kula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bankoko baloba kasi tozanga kinini tozala kinini pona babongisela biso pole na molili makilezo sila teko tanga uta tata Lumumba mulele tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana pebo solo tokosa mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyoso ezala ngonga na ngobaso topesa mingongo pona mboka na biso toza bana mabele moko ndeko na ngata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga mbonge beti biso baso tolamuka na pongi tosima nzela pona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kofongola esibeli pona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia pona Kongo kongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka nayoki kiti ya mokonzi enzingami na banguna bacheli biso motambo na Kivu pe na Bunya bawele libo kita yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kobina bamisusu batingami kaka na Biblia bakosi bango lobiko ko utapa masia ndoto baba bolozi ya Kongo epandakala Yesu ayate Lumumba kasi bayaye lingolo boeko ya heya yoka bana hoyo kingunde kembisa bongolo kola ndikaba nyangala kato yo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusana na likukumato ebibango tango yakotongezo umela malembezo pele metonga bowelela bola kisaboko kokotonga na ngola mayele moto nyoso esengeli atosa mipekwa mboka tatu mamu tolimbula bakontina kiungulu kosembo na kimia pona Kongo Kongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo olingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likumia pona Kongo zetambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka yeah check yaya kwankolo bana mai zabongo oeza yaya kwankolo lupango banka lobela bango linga biso to yina biso kasi na katikati ezate pona ka yaya kwankolo ka yaya kwankolo
bandeko balandi radio lisanga tozali kokoba na bino na masolo awa tokoyebisa bino na bokuse mpe mbaye tomonaki ya mboka République démocratique du Congo ezalaki na ntina mpo tokabola yango na bino nde tokoyebisa bino nano likambo oyo etali likambo na Lomea pamba te esengeli pato bakoka mpe kozala Lomea oyo ekosunga bango mpona bomoi bwa bango nde tokoyebisa bino tosikoke te baenseignant kuna na mboka République démocratique du Congo salaire na bango donc salaire minimum oyo tozoloba baenseignant kuna balingi bamatisa yango ezali komata na environ $30 américains na 2013 oyo tozali oyo yokami na basindika na bango nde lobambi boye nde tokoyebisa bino ete salaire minimum bango ya baenseignant ya degré primaire secondaire pe professionnel yango ekoleka po mingi bakomi tuna soki babakisi $30 américains kasi yango ekosignifie nini na salaire oyo bakokupa sikoyo na ndenge ekokoma nde salaire yango ekoleka na 70,000 toto ba 70,000 ebe na ba franc congolais yango ezali $70 américains na évaluation awa ekokende kokoma na 94,000 toto loba 94,000 francs CFA to loba boyende ezali environ $102 américains donc salaire ekolongba na $70 américains ekende kokweya na $102 américains na nsima ya promulgation ya budget 2013 na moto na bango oyo baza na ekuna nde tosaki mpe koyoka ete budget yango ezalaki promulgué donc tobandi ete yango kokota bon kasi baaugmentation ya basalaire yango esalemaka mingi te tomitunaka po toka mpe mingi ete basalaire yango efutamaka te komatisa ezali malamu kogarantir mpe bapaiement nde eleki pamba te bayeba kosala bopolitiko ya bango mpata elekaka ya bango mpata badzwaka soki botali komona ete ntango molai bato bakosala na enseignement salaire minimum na bango ekokani ata te na oyo balobaki liboso oyo esengeleki ezala salaire minimum na bato esengeleki te ezala na se ya $100 américains kokama komona sikoyo ete nde ya kosalema boye kasi efutama mpe lisusu yango nde ezali likambo mosusu tokotalisa bino na radio lisanga ete ezalaka nde mpasi komona ete na ntango bato kuna bai na mboka République démocratique du Congo bakonionga bango konionga batelemela badroit na bango batelemaka te kasi soki basengi code batindeli $30 américains kaka oyo ya bude alobi ombongo mokebe nasala nango nini kasi tala bato bakosala mosala monene baenseignant salaire na bango eyali combien toteyama toyebisa bino mpe lisusu likambo mosusu oyo mpe tozalaki nango ya kokabana na bino na mpokwa mwa lelo yango ezali likambo oyo toti koyoka nsango eti na province orientale ke bahabitant ya Bokere bango bakokimaka na badzamba bakokima kokoto zamba kokima perquisition ya bapolisier bamokani penza bafandi ya mboka Bokere kuna eza na plus de 300 km na sud-ouest ya Kisangani kuna na province orientale kokende kokotaka na bandako na bango esali nde pitopale na bato sesali poso mobimba oyo bato bakokimaka bango bato na police nationale congolaise bakoloba kuna ya village wana kokotoko boye
bango bakoloba nini bazali kokende kuna epai na bavillageois, kuna na bavillageois na ndako na bango koluka bao babombi pembe ya nzoko na bao babombi mosuni na nzoko na bandako na bango, pamba te yango epeki sama. Ai mpasi tika tolela ta place na bango ala na radio Lisanga communauté peuple akonyoka maboye pa mokimisi apakatami akena zamba. Eske ezali na zuzi oyo andimaki ete bakende koluka pembe ya nzoko na kati na bandako ya bato na misuni na nzoko, na ntango tokoluka bato bakosimba mandoki batomboki bakosala bitumba kuna baza koboma banyamo epekisami baboma na baparke ya Virunga kutu kuna toyokaki, kasi bampulusi yango bazaki wapi mpo bakende kosisa makambo wana oyo bakokende ebebo kokotaka na ndako toyebi te soki bato yango ntango bakozonga na bandako na bango soki bakokuta lisusu mwa lomea na bango oyo batikaki na bandako na bango na ndenge bapakati bongo, mwa soso oyo batikaki na ndenge bapakati bongo, mwa ntaba oyo batikaki na ndenge bapakati bongo. Oyo nyonso ezali kotalisa ete mosala ebongaka esalema malamu na ndenge elongobani, kasi oyo ya biso tokomona kuna ezali ebeko nyokoloko ya yo moko population ekamisaka pe na ntango pe bakokaka kotelemela leta ngo azali te, aza nde moniongi na bango, bakotikela eta mingi eyali pe mpasi mpo makasi na ye eza komona ebe na peuple na yo alingi kimia oyo alingi makambo. Soki botai malamu rapport entre faux l'État otoyi na ikuna na vrai peuple ekolakisa ete peuple azali na notion ya bomoto beaucoup plus avancé par rapport ya bao bamiti lokwa bakambi na ye. Tika ete ya bango. Tozali isusu kaka na province orientale po tokaba susu sango toyoki po eza pe malamu mingi soki tokoyeba makambo koleka parce Congo eza monene, ezali kaka Kinshasa te, ezali kaka Matadi te, ezali kaka Goma te, ezali kaka Mbujimai te, Kananga te, Lubumbashi te, Mbandaka te. O toyokete kuna na Kasai na Kasai mususu alinga teka ebale oyo ezalaka ebale mpenza oyo eyi na bodu ebele kuna na kati bato bakomituna soki eyi bondoki to soki eyi nini wana eza spesialite ya bakongolais na kobandaka makambo eyi na ntina te. Yango tokoloba ete Congo eyi monene nde tojongi susu na province orientale po totalisa bino likambo oyo toyoki ete bakinini mpe baparacetamol périmé ezali kotambola na wenze kuna na province orientale. Yango esi esali deja mwa ntango na bawenze na bazando ya province orientale nde ye koyebama ye koloba makasi mokolo malindi omoleki ya 4 février. Pharmacien inspecteur ya province wana na kombo ya Victor Bolembe Mbose nde ayebisi yango kasi apesi quantité te ya bakisi yango ya baparacetamol na bakinini périmé oyo eza kosirkile kuna na bawenze na bazando. Kasi alobi ete eza na 90 tonnes ya bakisi wana mibale po bakangaki mikolo mileki na baservice ya hygiène ya bafrontière nde ye kokweye na zando
na wenze. Solo balandi azolisanga toyisaka bino awa na ntango mingi toba totepe koloba na poso moleki soki tokosani te likambo na basigarete perime mpe kaka oyo bakangaki na service ya douane esi kokota na marché. Awa susu likambo ya baparacetamol na bakinini kasi mboka yango ilolenge kani. Tanto bakana bino leta kuna azaka sute soki ezalaki bapasi mosusu neti basusu balobaka o nzambe azalaka te. Penza na mboka ya République démocratique du Congo leta nde azalaka te. Po makambo boye eza makambo mpenza bato bakosala babisika wana bayebi ete likambo oyo eza likambo eza kokende kokwa bato na sante na ndenge mpenza oyo esengeleki esunga bato kasi bango basaleli yango na lolenge moko ya koboma bato oyo eza bakangi bango il faut baporter bango plainte mpona empoisonnement. Lokola pe totangaki kombo na santé nde tokoyesa bino pe mokolo ya journée mondiale contre le cancer yango ezalaki pe mokombo alobi lundi 4 février kuna na mboka ya République démocratique du Congo batalaki pe likambo yango kasi bai na bokoso monene kuna po ba statistique bai na yango te pe programme ya lutte contre le cancer officiellement pe ezali te. Bami ete na 2008 ezaki mpepe na bato 44% oyo bakufaki ezaki enregistré na bopito bango bakufaki mpona ntina na bokono oyo. Na 2012 traitement nango ezalaki estimé na $2000 américains on a kati pe bati na ba ordonnance ya solo penza na botali boye tokoyesa bino radio esenga likambo monene oyo ekota sete na ntango leta akomitia na kati ya bokono ya monene lokolo oyo te mbongo na bato soki bato bayi na makoki te ikozala mpasi mingi mpona bango mpona bakoka komwana na mbongo boye mpona esunga bango epe to mituna esu soki tozali na sur le plan médical kuna ya bopito na olenge ya malamu ya kosala ya kozwa basoin ya kopesa bato basoin na bokono oyo nde yango esengeleki mpenza na lombango soki bato bakokaki kokima mpo bakende esika oyo leta ya malonga azali esengeleki bato banso na mboka ya République démocratique du Congo babanda mbango bakende kote wana mpona bakoka kosunga bango malamu mpona ntango oyo bai na leta oyo akozwa bango en charge te toloba bana mbala esengeli bango moko bamizwa en charge po esala ete makambo kuna ekoka kokende na ndenge longo bani. Tokoyoba lisusu likambo na mboka Katanga ndenge tobaki toi na mboka ya République démocratique du Congo imonene. Katanga kuna toki ete ezali na banzoto ya bato ezangi bomoi ebele basili komona yango na rivière Louvre. Ezali na mission moko balobi ete yango ezali na bato oyo basali na leta ya district ya Tanganyika epe na ba représentant ya section technique ya MONUSCO o bakolongwa Kalemi mokolo mwalendi kolongwa bango Kalemi mokolo malobi lendi 4 février na ntongo pona
kokende na manonu na katanga pona koevalue situation ya sécurité kuna. Koyoka ete ezali na banzoto ebele ya bato ezangi bomoi, toloba ete bakuti bibembe kuna na rivière ya Louvwa na lokalité ya Kitumbi. Esilaki mikolo mine soki botangi yango na mikolo mieki kuna na ntango tozwaki sango yango ezalaki mokolo mwa dimanche, donc totali boye esilaki sikoyo mikolo mitano te koleka na mitano. Ezali na ONG moko nde ieda yango nde mutu esilaki pe kopanza sango yango wana. Bango balobaki ete basilaki kokango na batemoin. Penza tokosengawa na Radio Lisanga na ntina ya likambo ete bakoka komonisa bato pe verite, pamba te bamission yango wana lokola ya ba MONUSCO bazalaka pe ntango moko na bobombi verite pona kolinga ete mosala na bango ekoba kaka bapakolaka mokonzi ya mabeo baina ekokuna na Kongo mafuta epai bato bakokufaka te na ntango bakomona ete bakoka kosala chantage na bango nde babeteke bato ba rapport moko boye po baluka koningisa bato kanisa makambo ya sika boyoke beke ezaki na opeka makambo akala. Awa pe babomba bosolo te na likambo oyo paibisa bato mpenza likambo oyo ezali boye na likambo nini. Solo balandi Radio Lisanga toko suka na bino na pokwa ya lelo na lisolo ya keba keba. Lisolo ya keba keba oyo toko betela bino yango euti esika mama na makambo ezali liboso toko lobete ezali na groupe mususu oyo euti ko se déclarer contre mokonzi na bango kuno baina ye ya fraudeur oyo alinga babiange Joseph Kabila. Bango moko pe groupe ango balobi ete batelemi ndenge wana contre ye, baza na elle militaire na elle na bango politique. Bango balobi ete esengeli kaka moto oyo alongwa na bokonzi. Mingi ekobanda koyebama soki pe bato ango baina bosolo oyo ekolobama na sima. Keba keba o tolingaki toyebisa bino ezali ete boyebete balkanisation na mboka République démocratique du Congo bakolukango na ndenge nyonso. Oyo toyoki oyo moto oyo azali batie mokonzi ya ba parlement ya ba mboka ngo oyo ya ba région ya Grand Lac oyo babengaka wana. Ye azali ancien sénateur ya Rwanda ati bureau ne na Kinshasa mokolo ya le 22 na 24 kobanda 22 ti 24 janvier basalaki conférence na bango kuna international pona région ngo. Toyoki ye asilaki kompesa na Jeune Afrique na likambo yango oyo ya insécurité kuna. Ye alobaki point de vue na ye ezali likambo ya ba frontière ndenge bakataka kala yango mutu ekosala problème ke ezali na bato mosusu oyo bazali ya bamboka kotoyo mboka kotoyo bazofanda esika moko oyo esengeleki gestion ya malamu esalama pona bato wana. Gestion wana yango ezali boye koluka gestion commune oyo bakosala ezali ndenge mosusu maele mabe ya koluka kokotisa balkanisation na ndenge wana. Nani akondima ba gérer mboka mosusu, administration mosusu gérer peuple na mboka na yo po ete na kala ezalaka ete bango bautaka pe kote mosusu na me ozana mabele ya nani sous autorité ya nani. Wana esengeli penza tozala na keba keba po bamikosi.
poko ela muone zaki yesu kitenge. Bye bye, toko mokolo ma jeudi. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Devez quitter le Congo, des guerres de force, la cause est noble et juste. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais.